Yesu nangao nazwa natalo yaya Pona bolingo oyo namoni Pona bolamu oyo osali Basujet nyonso eza nango valable soko lingi basanjola nzambe basusu basanjola ye mpona lipa basusu banetola ye mpona mbongo sujet nyonso eza nango na tina a condition que ozala mosantu yaya mpona bolamu oyo osali ye mpona bolamu oyo osali ye Grand ninja, sans rature. Nini vraiment ngana sala bolingo, o chance kangelanga kanda boye. Mawa eleki koseka pamba ekomi exploit, chance benga kanga na kombote o. Basala kamoninga boete, Samito Mukubwa. Nokota kinga. Noko nasa su nini? Cuisine basala nini? Nokota kati. Basala nini na cuisine? Basala nini? 2 mois kende. Basala boni. Comment on l'a? C'est moi la salle. Depuis quand? Depuis attendez. Depuis Non. Donc ma voyage chez moi si na yo. Donc toi la question que non pardon s'il te plaît. Et mais biloko yo ngai bokilo en tout cas mai ko simbate. Ngai na pesa ki yo moi si na ngai. Ola excellence là. Si quoi comment ndenge na yo so 2 mois yango banda kende. Noko. Banda kende moi na pas sombela. Et l'autre côté ngai moko na lamba ngamoko ngamona. Nyoso yo kutana na kola. 2 mois kende. Noko apesa ngai na mema bokilo me na voyage. Na mema kai pe na voyage. To comme pe posa pe ba voyage. Mais on comme attend moko boye, azoki ba camarade na épée. Ozomona? Oui. O ka na camarade moko na mona ka fi mobo miraesa. Alors que ba kuma ka na mona miraesa wana. Donc comme bandati wana pona mona bokilo me ata na vindu. Ata na o ndito kene balufu wana. Et comme pas si boye. Na mona ke vraiment te bokilo me comme rare. Ne sais pas ma bête loko. Ngana yebi kaza mwasi na yo. Asa yebi déjà nzela, yebo kazo ko soba bilo. Oyebo kutanga nini? Nazolamba na kosukola basani na komandako. OK, makambo so sala ngokala, so kangola mwana makambo so. Na kosala so nini? No so célébrité. Voyage na biso pesa la raté que so okei, o sa ba 2 mois. Toujours dans 3e mois yango. Yé bien ba kenda ba voyage, mais na sala pas même 1 mois. Ata ko benga te. Eloko moko te mwana beli awa ye eloko te kaka boye mama na ngai ye madolando yue toto moyindo yue mais ngai pona saka kimia ngai za mobali te ngai na bala te noko mais nasaka ba voyage na ngai naza na respect na dignité bo mwasi eloko ya bosani kitoko na ye mais kitoko ya mwasi fololo kitoko ya mwasi fololo mokolo ezali solution kozolaka tika na lama biloko kozika biloko so sala ngo banaka alors que ndenge za wana soki aye noko sala partout les moyens benga biso ata na téléphone na pamba boyo soko mukolo simba te c'est le moment où Zulango ba musique marambo ya proposer na benga bino soma na obosana te obosana te ola bino non pas ko la paki biloko na mo lo na ngai Lomboto okomate papa alobaka aza motema mabe alingaka mwana yetu bolobaka te papa alobaka mingi na lopango olingaka
mwana onzaza te nalingaka nzanza me nalingaka te kimia ezala lopango en plus respect ezala na lopango soki lelo biso na yo tozala te mpo bana bakoko batika na orde wana mwana ya bato oyo avandaka eme lelo tokoyi bakombo ya eme me mikolo manso avandaka na lopango kota wuta nayebi te mama le na tata nayebi te me soki likame bakotuna te papa olalisa efrite na lopango lelo akufi nda nakomema ngambo nga papa mo nakomema likambo yango nalingi te yo moko mama otelema obenga ye mobali azali te ayawa aloba te na tata na mama na ye baza na ngola te toyoka yango eza kotonganagagi te nayebaki sikoya yango okobimisa eloko oyo yo moko ojwa ye ayawa toyoka ye na moloko na ye nayeba tata na mama ne baza na ngonganga soko boyoki likambo ifo konga te likambo toba wana nata ko eviter ndeni selo ko nyako comprendre na mokusa lo baka benga eme aya to solola naye suka loko nino ko kiande patati patata e ali wana pe tala bojobo yo asukoli ba senge na ba soutien naye na ebito soki kaleso naye aye ko tandaka na mitu naye ebita biso to fandaka wana ali respecte te benga ye soki yo lobeli ete onga na kosala ye si benga ye yana benga ye na Amen. 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 Oh, yamani kamuni. Amen. Oh, balala kandenge wana. Banana bandenge kotoke. Papa ko benga yo, amuka to solo. Oh. Ata yo moko vraiment. Moi pepe ko kiko kota pa yiba kenango, landangai. Asi parara kapoite. Oh. Tero kongo nini? Kaya panda. Eh. Yoman. Matatu. Joakit, Ovanda. Joali bonga wani. Joali bonga. Joali bonga wani. Ya kufanda. Kufanda. Oloti nini? Obi ponga mo eloti saka bato bandoto mabe. Nalu. Nalemba ikama. Nangina tuna yo, wali na bapala. Bande ya yawa, to tuna eloko wana. Po na mo begi ya loba to tuna bapala na. Po tango nenga kina tuna boyo ngako loba nanga pona nini okoko yo ya kana mama ukatanga. No, azali mwana na moto. Mama, bolimbise ndenge to bani sozali bota. Oyo mama na yo nga papa na yo. Tolingi toyeba te ntango ekofanda boko na biso baparent na yo mpe toboyi te mama na tata no bazali awa na ndenge na mabe te me omoni soki ntango likambo yaka elobaka te yo na mobali na yo bosolola nini avokoma na ndako mikolo maso ozalaka awa yango tobengi yo na mama na yo toyeba Papa, ngai ntamimanga ala na Joanda eza noko na ngai. Biso za bato ya Goma na Congo. Goma, kota Goma bato ya likolo kuna kota este te. Mama na papa bazali wa te. A oza pa noko na yo. Kuna ba papa na mama bakufa na bitu ba este yango na sikoyo noko ya yaka abanda kala azana mwasi na. Ayebaki. Po monda ali na bapala akoki kosa ato yo kosala te. Écoutez d'abord. Omoni bino batu boyaka melongi na se koloba na tendresse njoka nde tango koko komi lelo na ndako to bachote mite babali yo okomi manjaka mankoi nani ngaka moto hypocrite te oki yo yali monswali ngana ali mungala oyoki to ya na ngola ko ya mobali na ngape mungala to ali famille tu ngana portugais na koma deja chungu kumemanga te na mongala kumanga bizero na te na posa te na mona maboti na kasi yango papa tangu noko sikoyo mwasi na ayaka na mwasi ni arangola sasa na ba portugais sikonde mwasi ndenga akufaka awa lokola nga pe kuna baboti bakufaka
yango noko abengisanga awa sikoyo navanda nde na noko mpona bokola bana mpo bana batikala ya miki sikoyo lokolo oyo oza bo noko ayebi ozalaka noko ayebi papa ayebi ozali ok merci likambo ezali te na ngai nayeba toza libota te likambo yali na nini ok ye likambo yali te mpo ali mobali nde tanke bomama botema bomama abota avandisaka mwana sanda libwana libumu na kolingela kona te mpo mwana nga mwasi so asali bongo awa te pa isi oyoki nga il faut toyeba babotu no mpe bayeba biso tomipresente bongo banda kolalaka bote tika mwana moto avanda soki noko nayebaki te mabe lokola noko ayebi zonga na libala ok noko nokombo nena esili kelo banda songa ndako no mama lambali eza libota na yo oyo pango mobimba yo kobanga yo koboko te oyebe etiao mama etiao lokoli Marius diga Marius diga viens Marius bilamba mosusu asalite eza ka oyo ya otala télévision detana tout fort t'es informé formé now Étoile. Trop c'est trop. Comment monter comment l'exa? Donc, au sein l'autre. Nous non on a beaucoup de l'exa. On comprend. Donc on bilamba à part bilamba pas on bilamba pas tangikan. So ça on non chérie. Donc on se lave bilamba d'ailleurs. On a mon bilamba d'ailleurs. T'es papa, non c'est bilamba ban. Fana. C'est ça qui est la première fois, c'est la troisième, c'est la cinquième fois. Vous sur la blamba. Donc maman la bango et comme yo. Et puis tiki blamba na soutien mon ne blamba na yekuna. Hein? Donc chérie, s'il te plaît, autant bien tenant sur la papa t'as maintenant sur la banne. Et les qui déjà niveau et en balasuka lelo. Mbalasuka. Chérie. Donc kolamba kune kokite. Ok, là, la bana, c'est bon. Si ya bana, yum to salaka. Ko lamba, pourquoi yum to salaka. Donc, so lambia nanda comme un bilo kuna. Si comme suna bilamba. Donc, évitez. Donc, on a mbala zo batina bololete. Donc, si malé malembe, de comme bon bon, ya bo là ça. Ok là. Papa. So, ngai na tata ngana kelal sai. Et zo bana petit à petit. Oui bien monter. Non bano lelo mkola suka. Ok nga. Chérie, ok musi. Bilamba ba des salité, tu as soin. Ko sokola sute. Tena. Kende koko sa blama na katanda. Et toi tu as vu qu'il y a koko sa blama na katanda ko ndweko? Chérie, s'il te plaît, ko silikate na lobby hein. Et puis ndé na za boye na zo sala moko na emete. Ngaso na osobola bana bilamba, ngaso na pesa bana biloko akolia. Nazo tala combien bato balukaka bana. Nazo tala combien bato bazo kende ko gêner bazo senga nzambe bana. Mais moi si wana nzamba pesi bana. Aoye ba valeur à banate. Yango na la tara bo maman wana s'il te plaît à part bon landa. C'est très facile. Nga senge na yo ya mbalo so mamema ye. Fanse solo na. Depuis na biso eleki da mikolo. Aye da soki en deux reprises au solo na. Au solo na. Chérie. Nano aimé nega fana na aya sam ko nanga. De deux aimer déjà à dans expérience c'est pas la parce qu'à bas l'émotion nanga. Aimer assez déjà douleur et enfantement. Aye déjà kobota, aye bi passe ya kobota ngana bi passe ya kobota te. Mais nazo comprendre que ti siko yo ndenge nini aimer azo ba valeur, maman aimer azo ba valeur à banati. Et alors ngana mona ngo eza na yebité mais na mona grand zambo ndra pesa nga fardeau moko boy. Chérie. Donc na koka komona bana salite. Ma chérie, faut landa odage bakulutu baloba. Mon ki abeta mukolo ba bini. Mami makoza mkona yo. Mami mewa ko mema da bana. Mais yo, vous avez responsabilité makasi. Ki yangwana na singa ki ngati mubali na osola na yi. Yo benga mami me otaki ser non. Mais c'est conseil. Puis c'est conseil nini bana batika la kao, nini bana balekata donc so ba moment nyonso na difficile. Bila baba na salité. S'il y a un moyen, soit ça la petite sœur. Quoi, il y a un conseil ça ka so ya ki voyage.
chérie, s'il te plaît, au moins na mabalon sur le bin na yoki, c'est pelleté na ndenge le biki ko mususu et ko kuma pe na kela sa pataki. Ozo croire ngape mo ko mususu na tikyo na kela na pataki. Non, chérie, non, moi na bien pour na kanda que y a façon de parler. Facebook ka ya bamika ya Facebook toza suna bato tokalaka na bango nisa na osona na Patrick Mayar na Paris azali bozala kaka na landa ote yoza mtu ngo mtu kufela mobali ba sokola ote Bonfesta si Nicole Guillet moi ça papa Debs mo grosso il peut se policer ça bon ba kota na ndako mtu bobo bien wa tiki ça baby Obimi on peut pas les bandele Bos kwa kati wala to bomusaka e o déplacer kasi po fala do ko ata lo na tani bola kuta simbata mo akenda ko bosali takinga benga bikuna bapa ya nyo takatira na mobali ne Laurent nyo takatira ye aye bapa bata ma copine je ona ke mbangu sutalaka ma copine nzamba soki ta kosala tai na ye tira ba ina mbali ne Laurent ba di bidon je na zaboye je na komi pressé ayi ba ko te bien ba fumana nga ta ajana na usesa pardon je na fumana chinite cha wonga ba jana usesa na ke pesa fumana mira onde kona yo de kona nga ndumba o ni ni resto to ba ndumba ya abwa bien haza kana na ndumba mo sanda ya dibala te ndumba na ngana sala tona panda kapana na vana na ndaka dibala nyoso mankamu nyoso eza makambo mama tika biso taka tika to kalme yo loko betaka miso na pepe lokwa ipia montre eza pasi eza pena pasi ko bwana mosa liboso azwi mobali libanda eza eme eza eme mibali otabaka koseso bato banti batala basima bakomisayilasayila na oto yango liesi yango différence eza entre takinga na nzala mirai oyeba mo te mama oyeba te bata na wana lexe ya takinga ona oretrouve pa nzala yo oyebi te mama epo eza libala bomwana oka libala pa tata bato tata bato kino libala pa nzala te eloko mpe tokufela nga na yo yango wana basente yo eza libala te so basente yo ezaka accident mobali mosu ntango abombela po azalaka na ye okanga na moto asentaki yo okanga na mwasi osentaki wazaka libala te ezaka accident basentaki yako babale nani pardon lokonda na pesa na olongola bafama kende koya mama namola tonati punition boyela fuki mais Mireille, on est bon, hein? Non, mais défou. Tu as pas pas la radio, on a aussi la suite. Vous avez moi la moutier, les gars, oui, qui met à zone qui m'a défait les m'a défait ma casse les mi. Cause mobile ya gêne na tata ko kanite. Ah maman, mudiyo. Te maman ngaba takinga ngai. Ngai na ko fa no isika moko. Esi maman takinga wana ngai. Te la kosalisa ngai orphelin ya pamba ye mama za te mawa la kosalisa ngai nakomaki kuyingayenga motambolango pipa mpona ngai esilaka nakomaki kuyingayenga motambolango pipa mpona ngai esilaka tinanga pele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini na mérité pasi ya boye. Bonjour. Bonjour.
mabete aya soko osunga ngai na mopaya na mboka Angola soki moi eza oyo edengata na moi quelque chose zela za pena sérieuse sika kolela bon zo apena ndito sona ndono mbali bango sa pena ma mis zo apena normal sona na ndito sona ndono mbali problème eza nini te ya juste kana naza mopaya donc tina se retrouver ezaka grâce à Nzambe donc na posaka lisungi moi quelque chose pour na benga Nzambe pande ne utu professeur na oui ngoti na kusana yoti professeur oui neni ana lwanda ya bendikuti histoire na ngeza mulai mana aka jisike kana ngi na benga bandeko na bana Belgique zale zinatanga yo zale zinatanga obangani soki lisungo yo kosenga soki bakanga butana komobanga sokoza nakosani posana ngezaka osunga na moi quelque chose o mama yango bagrande sœur nanga bana Belgique ya Nadège Bianchou nakosa benga bango nabenga bango na mama edise di beta limero libanda nga mpe nita libanda na nango ta Zimbabwe ota bakoya koso mbongo na esprit abio ke kuna osalango bisala sala lokainga misala na ngai esimba suti nga na apeso na esprit abia ana mokongo moni wishe wuti wana nga na muta wishe sambi kosa bisala sala okuta na trablende moni mbongo na apesa po esunga yo na moma oyo toza na koso ya eloko parce osoza po tosala chamade tala kuna mona kwana chamade international ezana Zombongo okende benga mutu za eposa mais soki obengi yokanga bien soki obengi okende loko mpepa kaina te zongela ngo apesa nga suite ça va merci de ma pambolo keni na tano sima okende yo Sisi mama Socorro! Socorro! Mama! Mira cómo mató. Simba. Nina soda na bino mwa ikamu ketake mama papa. Mama boti bino ezanga. Na boti mwana yana bina liboso odore na yo afande. Mwana mwasi moto kola na ye. Joli esango. Akoma mama pasteur. Tant on a bien comme mama pasteur ça fait que yende mama yende mukolo existe mobali na ye pasteur Jonathan. L'église là-bas en Angola. Donc na kutilani na sœur na nga na Joli esango. Nanjimaki te. Donc moi moi ça nenga kola boboto na ba parents na ye. Na ye ko sesu mobali ne ya mosani na nzamba. En tout cas nzamba pambola pasteur Jonathan église à la bonne. Na ningi bino mi bare ko kine. Na pona moni église à formation. Donc ne nzamba fungola ta banzela no bala ukoli. Boke ne nzamba afungola nzela no ya voyage. Mama ya so. Poyo Hervé Aurore Majesty. Alobaki abala yo. Maman Hervé na elokote ya lobi ya muteza mabo nzamba. Lelo yana se retrouver na Londres bali moi sine. Chanson les ala ya yo. Yo ndengo zaboye. Noko na yo Jean-Marie Gelengi. Ba bengi don oyo mo konja chaîne balobi www.zaire.tv. Eza chaîne oyo tali ma poto mobima. Na landa ngo déjà. Yo landa rango. Ah, bonjour. Boye ba teza ka noko no Jean-Marie. Na solo maman. E bozolo ta. Ya noko na bino Jean-Marie ya yo atikeli nga libele. Bino oh. Ya ye www.zaire.tv. Eza chaîne do so kotika na YouTube. Au kotika na YouTube www.zaire.tv. Obomoni noko na bino Jean-Marie Gelengi kuna. Ya ye si quoi azana makamba bien pour ba tebela engagé na musala formé ba bimé belé. Les lozo mona Jeff le grand caméraman. O asimi masola caméra na Angola. Jeff Ngoma. Mais yem ta formé. Oh. Pourquoi bino
bozolala oyebisanga na ngola yebisanga moto afilma koleka Jeff Ngoma oyebi nani eza nani oyebi ebongo sikoyo bino bana kasi bafamille na nga baza na souci ya bana na nga wana botika mibale basali batele mpe bazwa bokele église ya pasteur Jonathan ya labor na ngola a mobali ya mama Jolie esango namoni formation eza kuna neti nga mwa bafukanaki parce que kobelela oyo mobelela ngai na bala ate na ndako na okomprendre te na mosala mpa noko na libala wana soki nde moto osalelanga shwa soko ke poto nayeba ke poto akozwa mwasi ya bien tokozwa mpe mobali ya bien nayamba bakoko kisi boye baza oje ces années siko ngai moko awa mama ne na voyage ba voyage on va keneke ko umela tu vois ça va pas hein oui mama tu limbisa papa limbisa mama bo limbisa mama mpasi papa papa tu as le monde m'a moi c'est de salaka 2 mois pendant que les mois nazobela ngai kuna mama moi na Marius oh chérie s'il te plaît attends qui est là papa ça va calmer ah mon vieux oh mon dieu ah shit Maman a eu 2 mois. Marius. Papa. Marius. Marius. 2 mois. Voyage. Terminé voyage. C'est pas normal. Dieu du ciel. Tango babengaka o Jéhovah Rapha. Ozali nzambe obikisaka papa défendre cause ya mwana grâce comme na guérison ba liboso nalingaki opesanga numéro mpona soa na famille na yo na ndenge accident esalamaki mais oarrivaki kopesanga yango te bon na comprendre quand même que oza na bastress ya accident bon fai nasala surtout wana o lelo soki possibilité ezali pesanga numéro ya membre moko ya famille na yo mpona entregar yo na maboko ya famille na yo na minute a numéro exact nana na numéro bandeko na nga Belgique na Pedro Kaboye ndoko tutai na kile mwana na Deji Biachu Masapito Biachu ebungi Kaboye mwana Luanda awo zata ndeko moko te il arrive qu'il n'y a pas de tout à l'heure, on a balabala, on n'a pas mon tour, on a une église, comment? Parce que on a une fille, c'est que on a une place où on va héberger, on peut en tout à l'heure. C'est pas ça. Papa n'a pas fait. Quoi? n'a fait la paix, mais papa a kufa. Ma famille papa m'a bien avisé. Vous allez kangana ya la ngai mi la ngai. Explique, ils ont bien expliqué, on a très bien pour comprendre que oh les naka maman. Mais même si c'est un beau cas,
Même si on a professé Londres kuna. Tu fais un biso bien kuna. Mon banaya, nous qui avons un problème la façon de papa. Sois tranquille. Aïe, on s'en va bien les biso na yarangai. Tout le monde zamba mboka to ebitui ala kakufi. Zamba. Akufi na susu. Ya bizeti ala na kufi na zamba papa. Nakundi ala gaite. Natiki ala na zamba emoko na kokadi ya. Ndene usetu vena Luanda agaboko. Ndeko tutinga lisusu na famite. Ya. Nangaya bizeti ya. Kabisa mibale ya nangai. Natikio na zamba ya. Pati. Nanyo kama pepo nini zambe kangai. Apa sila mwana melizu. Étoile. Mikolo ya. Kuni kuna bana. Ozara ndewa? Nasa na oduma kuti kuna ke bakusi naona moni nina bingula tuna ka bana. O emaza en voyage. Mama. Loko tuninga to sola pe kaka. Omoni ngande na zabola. Ngai pe nazalaka tarno na balite. Nazena ba camarade nanga Emilinze mama balite. Ye déjà dans ndako libana et pas tout télé. Dans nazaki na ime konko nazaki mwasi ya sam na libala na epeka mais nga aza na balite bazaki parfois pe ceux baza ba comment miki o mpe ba yebisinga na pesa ba mpe conseil mais nde ki camarade malamu yango wana ko pesa na ba conseil mais nga na mo on dirait ki camarade na bino mama na yebi obota ina bota ko obota merci c'est que oyebi pe pasi ya bana si sikoyo na oyeba te mpona nini mama eme aza na susi ya bana na ye te omoi na mitu mpe nazoyebi so boye ndenge omoni nga nde nazomona ngai awa eza teke nake kotambola bitambola na nga moko marius azobela makasi banda lobi nazaki nde na hôpital bazongisi ye mai na minute oyo bakomeli bakisi mosusu nde nazokende pa Serge bwana solution lokola ye pharmacie ne bakisi ezala mwa prix moko ya bien bamona RK Mutianga nde nazokende kuna mpona question bakisi kuna donc nga nakoma kotambola mpona kozwa susi ya eme mama akoma koyekaka dejour bavage na bino yango ezalaka ndenge nini mpongo bozopesa na baconseil te mabele kotika bana ebeza bato mpe bazoluka bana bato ebele bazoluka bana mama Étoile moni eza nango na ndenge mabe te moni nde nzambe asala biso tomonanaka bilongi asala malamu mingi tomonanaka kaka bilongi ndenge etelemi bome kati ya motema moto tomonaka te so ezalaki ke toomona ozoya bomoni moto wana azoya motema nde na kati ndenge eyini yo nde bato ebele na mokili tolobanaka te yaya eme nde aza deja mokolo ayebi mabe na malamu nga nakoki kolakisa eme nini mpe napekisa eme neti nini opesinga message ke bana bazobela wi na ndimi nakozela eme soki aye na koyebisa eme ke oyo topesa na conseil te tosala boye kopesa na mutu conseil eza nanu oyebisi neti nini yaya eme abotida bana mibale nga nabota akota maternité des fois nga nakotaka mbala moko na kopesa moninga conseil non conseil par rapport neti na minute bino bokende na nzela moko tokende nzela moko sikoyo atikali mpona nini mama eza sikoyo biloko tosombaka defa ke komande oyo osalaki ebimi na te fo vanda ozela biloko wana ebima nde yango oyo atikala azozela biloko ebimi ok mais soki neti ntango bovandaka na ndenge mabe te epui komona teke naza songi te mpo ezosala soni makasi
po Thierry Lukombo camarade ya papa takinga mwana bayaki bakuti papa takinga so dika bilamba bango na papi kazeza. Allô? Mama leki na bino. Ye moko mwana mama Nicole Nsimba Watumwa. Mwana mama na ngai boni. Afin de yo avandi alinga ordinateur azaka tout à liboso ordinateur. Atindele yo. Oya. Na bisa mama leki atindela ngai. Oyoki ye kaka bongo kande to solo laki na nga kuna nafandi siku tu bango pona ina solo na bango ke azali na yepsi bango te. Nicole Nsimba Watumwa babi mosa tonda makolo kwa yaya ne top tonda tolo na bapoil batika oleki na ngai zina ona kashote. Okay, aswe maloba benga na pana ngai kati ndeso abenga ngai to abenga yo kana nga fande yo ngai bote na yo ezo simba na Afrique te. Wana mama leki no Nicole Mutalobi. C'est vrai. Alobi na ngai soko silisi kaka classe azo sa ilo ba démarche ozo mata. Yango na iso tika makamba basi. pesa ngana zo sisi ba seti na opesa. Non, c'est la ngopelo. C'est la ngopelo. Maman, longwa. So bazo sa le reproche pour Zaleki, olingo bana ko discuter, o la sangani moniere, yo ebi moniere bana ko lata manambulani. Karal. Mwana yo azolinga koyoka lisuste. Amoni mama leki ne Nicole Watumwa ndenga lobi azana ba projet to kopona yo. Afande soko baby si. Awa place ne ozala te. Bata papa. Vous allez bien? Ça va bien. Déjà, oyo maman na yo, oyo bandeko na yo. Ma fille zala les. Oyo ndako na bino, o famille na yo, nyonso yo kosala zala pe na vontade. Maman na yo na kosoa na yebi nini yo na kosoa na mama na yo, zala pe na tranquille. Sois tranquille. Oyo ndako na yo, zala les o bandeko na yo, fanda ndengo zala kapanda bino. Biso bandeko na ye. Yesi ko nani na biso. Te maman, kosilika te. Yakato soa. Tango ye obenga ngate kozoya na moto tango po komi o présenter na mission na biso no so gaza bande siko pona ko expliquer pe na azanda di pana biso e comme na ke na pembe expliquer ngaka ndena fandia mama yaka na ndako soa nani ngai yakato soa no te mate nani boko tanda dore dore ndeko na yo zoye ana ndeko na yo kanga dore oyokanga to oyoka nani? Il faut avoir l'amour du prérocher, ma fille. Maman, pourquoi tu as nanda ka bako dana ye yo tele mana ye bako dana ndako kene kuna maman premièrement je m'excuse ndenge na elio maman directement sans que na visé na ndako la fois passée je t'avais expliqué sur une fille qui n'a tout à qui dans nzela on avait des charges à l'hôpital na la fille Yeyo. Alors, de temps en temps, et qu'elle a soigné, les lois a guéri. J'ai eu le temps, il y a un solo la naïe. La fille m'a expliqué à ça na famille. Dis-moi, avec un cœur pur que moi j'ai. Na sungindeko et puis na tikaye akeneko tatambola des bananes dans la rue yango na mona ke na ko tika la fille comme ça te na meke un peu ko aider to berger na ndako pour le moment ni nango na comprendre te expliquer ngana pour ngana ndé na somonela nzanza na libanda na ndenge na somonela ndako na ondi mateke yoko tika ndako no wana po ya okanga na ndako. C'est que ngana so comprendre est-ce que aimer ozo yeba ke otika bana na yo na mobali na yo te so ko to tenga bonde ko tenga na yo na mabe tala bana na yo bazobela donc nengo zaboye na téléphone ezo lekate aimer Marius azobela nakuta ina voisine na yo wana nani étoile na nzela zo ibisanga yo ozo mona na te moninga malamu na bomba secret ke okota no libala siko libala ngo kota na yeko yebiso ke mwana zobela wa mtabolingo ya mama
nakomi kuna nakuti penza mwana azobela eme mobali no déjà nayebisaki ye wada na nzela ozozonga kasi pense ata premier soin la tanda solinga na oya isiko yo zolinga kaka na sa premier soin yo fani no ka okufela lenga mobali no ngana na selo premier soin te boni ko bokola muzo ba ko limbisa kasi mi kasi na bipo tam suso kinzala nza ifo na senga nzela bala kende kuna boyo bimaka bongo na kemba moko yo na bitam suso le yo ndo mona ngondi yisha ya mayoto te kombi ya solo ipoza mama tanga na za to sele ta premier soin tinga na senga nzela panzala nza kuna ya za mutabolingo ebemba bolingo bebe koloba bongo te oh chérie wana tozaki na nini na anniversaire ya nani ya prophète Pichu Matebu mobali ya nani ya Nana la Rose ngakuna komi kala sikote emeyeyo eza na yango Pichu Matebu mobali ya Nana la Rose ah bon alors Pichu Matebu yo afo bando kosenga bobimisa biso bana jour tozala na boîte na yo akabo d'accord chérie naozela ya nazo rappelé pardon non rappelé merci mon numéro est ça esa nene go ilikuwa mwana mama na Antoinette auto falta rien à quoi on mona na makanda na bana na kwa ba mabe monde ba falta mira na kanda makasi ngana ye koyebisa yo bana na yo ya noko na yo boko la kakuna bazobela kende kozwa charge na mo yipinza nza to yo kana kibongo atike ko sunda bana kuna bango mo mta okengela bana za teme nazote kudu funa zote ma shushu na nina lo bate ya ebite kozwa bana noko boko la na papa mama boni boy ko eme epemba boni mega yo kana mega na lobi ona zaki na ngoposa na lobi kende kotala bana bazo soki lobi oye kotala bana te na omema noko la minoti aya ozwa mega sama makanda te yakananu kananu na transport na ngai amwe bino bo fingisa boli suko ibai bana noko ba wabela ongo yebisanga na ngana yebai na ngai te ya ye ko yebisanga siko falaza na manière zo bani tunto ya gange ya mwana noko na nga bana ndo na noko na même atanga so na yaki na place na noko na bino na ko sepela na actualité non lelo ngana bima na oh ba bino ko mi ngako calme zanango te mama Iza nde mtu abengaki di totala wana ojaenda te ti bapoko ndako ozala ya sawa Zambe na pema ozala bato omoni nde toza bona kampa ozala bato eza bia makasi omoni ntango tokende pa noko omonaka ndako ya ngambo na tavasi bavizine wana mama étoile asambela mingi donc soki ezalaka mama étoile te ozwa kiti yaya soki ezalaka mama étoile te nde pasi en tout cas mwana mwasi wana nzambe amonaki apambolaka ye kozala motema malamu lokola Melina Sabelo en tout cas nzambe amona ye mwana mwasi ateka bakabelo takabaka bakabelo donc eloko ezangaka ye mpona kaka koyebaka kobondela nzambe en tout cas étoile nzambe apambola ye nzambe amona ye mais soki ye te ozoyoka soki ye te eme banda akenda na ye voyage eme banda akenda voyage akenda na ye noko alobi abengaka te sikoyo tovani na bi noko azoya kaka te pesanga numéro na benga ye comme ça badirige nga hôpital yango donc noko kaka oloba te motion makambo bona na mona ngote na souci ya mwasi na mwasi oyo ndenge bafandaka na ye bien na ndenge azobatela oyo mike wana donc noko ezolekela ye nde ayekopesa numéro na bengi mama étoile ndenge nini mama bolali ndenge nini na mwana abi te moyindo tolali na biso bien nzambe na ngai nayebika kobatela tobima na biso na pokwa donc emi bacomportement wana titan tokendaka ti lelo changeaka donc oyo babenga nyoka mubi yango sikoyo koyebisanga alobi na ngai ngai te dirige nga mpona ya kuna ayebisinga binanga te mama moyindo mpo ni bokozwa place akimia te naza mama ya bana
nayebi ngai moko na poko na koya so boza ba course na bino boke ko sa ba course bon to benga na téléphone mama tellement qualité bana basi aboy oyo ngai na mona na nute na ko benga étoile nani Élysée kat na bokondi na nkolo de la moni mona mwasi wana na tai likolo nazomona ko Élysée tanga mataka na manto na ye nazomona ko na kanga ye boye emezaka malamu afani na mboka wana esika azalaka mwana beta libako mpe fale mpena azaleka na mboka omoni mwana mwasi omoni eme kozwa nga mabe moko biso tokoki kopedre noko na biso te mpo na eme mwasi akendeke voyage boye te bamelila sabene so bake voyage na bachine wana bazokende boye komona moke aye mpoka kotala mwa mwana ye ti osalaka mabe te bien sûr osalaka mabe te mais avo bwatardi ava bata bata mpona nini noko apermetaki ebokilmisala bavoyage nyonso ezaka kaka nyonso mais toke tozonga ya moyindo basala mabe Papa, asawa. Bonjour papa. Bonjour. Papa, excusez, naluka bakolo ndako. Bakolo ndako? Bakolo ndako. Mingi naluka fi moko beja. Bon, ngam na somba ndako bango baza suswa te. Basi balongwa. Balongwa? Bakenda. Bakenda Luanda. Bakenda Luanda. Ngari na somba lupango. Papa, ata numéro na bango sana ngote. En tout cas, on les a bambouillés, mangala bien, na za numéro. soki naoyeba te na sande nini omosukota bino mo vraiment nga vraiment emeto nayeba ke s'il te plaît nga na ide ngaza na ide tokosandeni tokolueka ata mo bwenoko okoa topesi eka mo toke pena tie pa na eza esamana apo tosani topesi mbo tosoli pa toke na famille na bongo tosololi wana problème boyeboye topesi bombongo yelo kwanza nzambe bayo toke na famille wana topesi momo babe quelque bato quartier tosala mbongo ti pesi mkepe tosali mo be kuna nzanga Gabriel Poni usala manga na id makambo wana esala ngala proposa ko pamba te po esala makambo mais je capable ya kene na sona ki mosa di bala mutu sa nga bala nenga una sepende na ko ke esala nga famille mais c'est quoi problème ezani Gabriel so ngala ndimi ke to sa ndo yo lobi so na zala zemiti elexi na tikali po banzanza libela po déjà babali ngai c'est moi na so so yo dinda makana okanga lopango za di bala te yo dinda mikana okanga lopango makanga lopango peut être na famille na biso balinga ka ko linga ko bala mo na zemite ezakara ke okanga lopango ti po fa ko sa deza eza grave boyo vina omo bimbe kuma pa banzala otika tata takinga eza pe problème te la okoma déjà kuna siko ya pasi no zomona ke nyonsa mosali bala mais siko bien beaucoup 2 mois nandaka banzala 3 jours et pas taki naketa noko 3 jours ka niko ke na pa tozonga na kuma tika komi salo ko salo pasi mama osepela ngaba takinga na dinga ngaba sepela ngeta fatigué bola babongo te est-ce que vous imaginez que ceux qui na boti moi je suis bo pesanga eza bien siko so na tina fanda ndako na siko kota ofanda wa yo mais des mois za wa yo konda wa mais siko eza na maska ya ngomo na maska mondeni siko mo so busoba ko emeso ze mo mkene ngala papola yo ofanda pa nzala senya nzala za siko ko ba ngola eza ka kozo wa zemi yo le uza mosa di bala yo na sena ngera nene ko semno mambazi mbulu kela soli mais na ngola bo ngweza te me yo mona so mo na ngola bo lingweza komoni yesali ndaka encourager yo nzala po pusuka ngana ko papulomba na encourager ka ye na kangi na makasi te ngani mire so mona ke yo ngai nzanza ngo fa ko ke Gabriel ngani ngana ku fa nzanza oui que na regretter na bo yo na ba bota mama biso na ka tita msumo ko ba na lokata solution ngento ko po na longo la tazième yango kasi po lizo vanda to bota te ka yo ko bota pa pourquoi mukolo ko yo basente yo
oloba bon te na moseli bala mbali nanga taki na makambo junior timba silikaki yango ata babineka bakeno naza na retard okalkulaka te bosa na bakalkile bavi na bino mama toyena mboka pape mboka moyuka okoka kobota elenge yango ya nini tunanga kantina pieza wapila lakisa oke kotika neti babani oyo babido ezala mwa pembe wana oyo babwakaka soya ezala mwa motu monene eza nango te po eme yokokosala yango te yokosente mpona nini lobaka ziko lobaka na makambo na ngai bela osala obike nga na ocomprendre nano yo te nano nabanda nano na yo ngai oui na ocomprendre yo te ngai oui Doré mama ozocomprendre nga te na nini nazocomprendre yo te mpe naocomprendre papa te mpe nazocomprendre je moko boye ezoleka na kati ya ndako te mama nga na mwasi naza mwana deja na comprendre eloko moko boye na part na nga nazomona deja nde papa akipaka ngai papa azokipe nga so nde akipa nga te babesoin na nga nyonso papa azopesa ngai eloko te ata nasengi bonga nini ya nini papa opesa ngai te injustice na différence ekoti Doré ozangi eloko osala ozangi eloko osala so ozangi eloko osala Doré zwa bible efuka mosambela mama boni bafala to wawo mama fala to wa na ndako banéglige yo oui yo ozomona ngo te mama omona ngo tozocomprendre aza mobali na nga papa na yo namoni injustice te afande kutu mwana mobali kutu moto akoki koloba mpo ye mikolo oyo batortire azozwa mais afande avandisi nga te yo kaka ndenge papa nakipaka yo owa motema mabe motema mabe na yo wana ebandi kobotama mpo omoni mwana batuta papa na bino aye na ye mama eza po kala to aboka yokanga yo comprendre te nga na ofongola yo namoni eloko te kende lambelanga makema nalia na distraction papa mbana longwa awa nalingi te naboyi nanga naboyi nanga mona nalingi te apanzango na nga mpo yo mona nsima donc omona ngo à partir na votiba te mama te mama ozoyoka mokolo jean mpe ebalukaka boye eleto mpe awo komporte omoi mwano telema longwa awa nana posa koyoka o te maluka mama bambongo nyonso mwa mwasi aya na elamba a na ndako te makomi na 3 valise ngo natikali na 2 valise mama oyoki yokanga susu olingo oyokanga ose maluka naotelema na nga telema longwa omoni mo elo naoloba lelo lobi yo nde opesanga raison parce que mwana akomozwa nde place na nga azwa place na nga te nga na omona mama top na mwana mama na papa buba na ndako donc ye azwa place na nga te ka ndenge akomi na 3 valise na olakisa ye yo nde likolo biloko ya mibali nde ekomoko te be na vindoki nakanisaki omakasi ngai banda nasengaki bodi banda nasengaki te bodi apamba bokilo ozanga mawa tokobranche nga mpe ata na vindoki tozobetaka na biso nzela moko meka te ezanga ko problème te alfi manix ata nana eloko te ya bokilo nanga tokosala ngo te manix eza ndeni omoni nga ndenge vindoki ela nde naokende bongo naboyi te eza même importance apembeni nanga mais momo non te leta azala na kolisa mbongo mema ndenga yo kaka te andeza boye mema ndenga bayaya tu baoyebelaka bakote wana nazo biso makambo solo ozala no malime li okoma sango moko boye ngai akenda ngai ta bokilo nga nazala shosho nga so oteka biloko bashosho wana elaka na palin bashosho wana ya ndako ebandesaka eloko te bodeplace ese mavage esa bino boyi mpasi ezala na voyage boatala eloko ndenge boza wana lukilanga mwa fond tobetaka ni nzela mali na vinduki kutu yo na poko ozola kwa soin tele naleli bokilo akoke mwa eloko yokomisa manix lokwa mbanda boye ado bango ata moyindo oyebi ti ntango ndoko ntanga zoko ntango ebandeli wana ti
surtout na zema Marius ndenge komisaka yo seri wana na lelo ekokana te me mikolo mpe noko mpe moni nako ozalaki ya jamais olamuki mpenza bon wana eza kaka baaccessoire ya masolo lisolo na biso vraiment na binga nabengisaki yo mpena vie eza moko oza bokilo na ngai sola moko talake oza mwasa noko na ngai na banga ata mosu kosola na yo eza mabe ndenge voyage moyinde miko voyage to komakasi nzambe abolingo do nayebi so mikolo ekomi kasi okosombi biloko ntango ozobima nanka bubu okiti yango mbala moko ozongi lisusu donc nzambe aka bolingo vraiment donc en tout cas merci poso yo te nde na osepela esengo na komozwa lelo te na nzela ya voyage bokilo aime osepeli na voyage oyebi ke voyage eza kitoko bokilo aime oyeba ke ozali mwasi ya libala bokilo aime mwasi ya libala ntango azosala eloko nyonso motema nde ntango nyonso ezalaka na ndako mpe na mobali na ye bokilo aime ata voyage yango eleki elengi ya ndenge nini osombi biloko awa oke oteki awa osombi biloko awa oke oteki awa ozotala basemaine te ozotala bajour te ozotala bamoi te yebisanga sikoyo mobali na yo ndenge aza wana age noyebaka ngo mwasi ya libala azalaka bongo te mwasi ya libala asalaka makambo ya malamu oyo ebongi kati na ndako na ye mobali zela mama mobali apeso privilège bandako voyage ngai moko na memi yo osala ba 2 mois osala ba 1 mois libanda bongo soki mwana mwasi ovizina na bino oyo te mama etoile azalaka na bacondition nyonso oyo elekaka na nsima na absence na yo soki yo lingi oloba nini nga na mwasi mabe oza mwasi malamu mpo osala bavoyage osaka 3 mois mais oyebi bien ke noko na mina asala swelo te tokoyi te s'il vous plaît mama aza na lupango toza na balokataire mais oyebi système alwanda eza ya kopesa mbongo 6 mois soki vma okanisi 6 mois na so bato bapesi boza na banke ya ndenge nino bino bokobomba mpo bobanda olia yango te kosila yo fale kuta obetela maboko okenda mwasi malamu oyo lelo na nsima commerce na ngai libota na ngai ezolala nzala te yo kasi bademo na ngai nakendaka fale otuna ngai ndeni yo koma okeba demo ata mosi nakobranche oyo mpo okende mpo ntango yo tobanda okende oyo fond ezalaki mokie mais lelo oyo nakomi na fond mwa makasi mpo nini bamire ya esala bagabi bafungolanga tokóma na biso so tokómi na vinduki nasombi biloko tokoti sud afrique na afrique du sud kuna naza ngai na baclient na ngai kuna baemeki fare baakuna bakati bulongo baaziza nakóma système so na vinduki na bengi eza ndeni basali commande mpo na eleki na ngai kuna gislem bayiki eleki oyo alandi ngai 6 mois na afrique du sud wana ye nde akóma ozwelanga bacontact na bato mwana bengi josé eza ndeni elfi yamba telefone yango namoni nakóma bongo so nakomi na vinduki 2 semaines nakoti afrique du sud nateki ntina ozonga vinduki nasombi su na ye nango ala lwanda na nde badollar ebuki yango koma obetanga ba 2 mois ba 3 mois ye na idama beta yango moni leo nzambe apamboli mbongo ekomi ebele bokreme pardon omoni yo ozowela part na yo mais ngai nazowela part mpe ya oncle na nga lokola mpe na kosangisa nazowela part na bino mibale elongo mpona bana mwasi ya libala jamais akendeke voyage 1 mois 2 mois te yo kolakisa ngai nzela te ngai franchement moindo te yo obrancha ngai lufu ezaka likambo ya mercredi s'il te plaît bokilo voyage nini oyo kolakisa ngai oyipanga na bana ya voyage nanga voyage nini oyo olakisa ngai pardon omoni tomemama te kelekwa toswanu na kanda me ngai nazobenga yo mpo na place ya mama na ngai leki ya noko na ngai ekóma nde ngai so na mokomo na mabe ezali etanke toya bamikolo ngai ifo natya na nzela mwasi ya libala na faltar yo te mponga naza mwasi ya noko na yo natemeki na yo te mais so oza mwasi ya noko na ngai bandekoni baza awa te ngai na awa epesi yo droit te ovandisanga noko na ngai asukolaka bilamba ya bana asukolaka badra ngai nde sikotanga okenda koyoka makuna mpo nyokolo alia mama ye apesanga kombi yo apesanga $1000 yo le fona comme na plus de $10,000 utina pesa na compte bancaire non atala fond on a compte bancaire on a pesa ko so na
buzoba papa so na yeba ko bengelenga buzoba na ngana ya te moi c'est libala moi c'est aimé et ko futa yo voyage ba bete ka motolo te ko kilo oya pesa ki mbongo za zoba te Marius, yo peut-être chez nous. Pour se faire non. Yo là là, non oui pour ngite. Ya, tu vas prendre ta dia. Voilà, tout forquet. Qu'est? Belcha. Attends. Yo como coisa kainga. Non, le linga fa mutu za makasi pona koma. Problème bazana non. Ah, bata kinga zate. Tiero na komite. Bata kinga. Na komite. Yango ba vanda. Ah. Aïe. Modi. Ndi na oya bekutu franchement na moni mama ba. Mama bango. Non, maman mais Nanzela. Mais ninga latela ki wana ndimi tekiza yi. Nanzela? Oui, oui. Ah Belcha. Elle a été coupée. Donc on s'est tourné ma casse. Ah, tu kilote? Kilote, oui. Maman aimé. T'es voilà. Nga ko bon maman aimé t'es chez. Bon maman aimé la kilote. Ya ti. Bon yo melo ko itourné nga makasi. Te yete roba kokani. Ye ko kotani nga zana kilo ni pantalon à la traité. Des kilotes. Chérie black. Mais comment moi c'est va ko? Surtout, yo monaka ke to na bana donc to na biso kana ambiance station de toza boy parce que batu bazolo ba air nyonso batu bazo pesa ba reproche air nyonso oyebi pa ta kinga ndinga za sana ba camarade memo ba utaka Londres dernièrement papa Jean-Pierre Chimanga na moi cinéma mama Adeline bayaka awa ba utaka papa ta kinga yimoko nenela sombete moi si à Jean-Pierre bauta pe poto bayawa bakuta kaka donc batu nyonso bayaka bazo bake o papa tekinga za mutu munene komona ndenge atikala bote abando kosala esika bien et puis ayebana na batu ebele ba broom cinq papa na nzambizei mobala berfeni ba chaque fois ba couple yaka au lieu bakota pe couple po bayeba ndenge po moi sindere paka batu kabemi na ndako oui oui bakota ka papa tekinga yemo oyebi ke na ukaka soni donc laisse tomber. Chérie, non, il va te au bandalani. En France, on connaît. Hein? France, on connaît. Evila kosa oteko. Iza star. Tokute na ye. Iza star alobi. Au moins quand a décoration. Abi au moins quand na décora fête ya Titina. Na Dorian. Moi ça mangala ndé no décorer ya yo bala ya ngapi nini na komi mal à l'aise mama la gai bala ya on a été faux bala maman faux bala ate bo lembisa ngabo tiko beta liswa mabala air nyonso mutu ça fait atanga mane pa bala terre na me mona fête moni agwa du monde agwa du monde international patron ya ba interprète nyonso ya douane
aosala fete to ayambisa mwana fete eza ya monene tozala bapaster Charles Monga baénergie la mare bakozala barichard mamona bakozala invitation yo yakanga invitation batie biso mibale mpo pasi mangala aza te obika funa tuna héritier lukombo fai nabenga ye natuna ye mpona abengisa ye nga mpe na manifestation moko soki etombe dati moko te tokende mpe mponga mpesi ayebisa abenga ye nga bai tokende ezala calme tokende eza dati moko te sabaki ya ave eza mwa oyo mwa oyo wana pene ya problème yanga na wodisi mpona mwana izana ndoi na yo isa star olukele makambo ya solo na fete agwa du mundo te na bosa fete agwa te ya patron ba interprète nyonso na ozala papa makole cuidado okay ngalinga yango te loko osala yango na kisasa ezalaka te te nga nasepeli kaka nasombela yo mekata oyo ya lwanda oyo ezalaka bien faut vivre le roi ya landa punga mwana États-Unis aliaka ya mboka omekaka eza rythme ya mboka oye na mboka bato folia eloko oyo bango baliaka c'est bon page rapide ya adoré makambo ebandi bana mokoli namemi ye nasombela mboka omeme ndenge nini afandi ebandi ndenge nini mponi bacourage ebele bo koloba nanga eloko te koloba nanga eloko te yo don na ndako moto akosala mosala aza te obimi na yo oye kotambola non normal nga moto nabimisi ye ngai moto nabimisi abimise mpo na nini aza prisonnier te mais ebandi ngai omoni ngai nalingi lisusu te donc ezala mbala suka ngamu napekisi yo doré ozana doré oyelaki nini fa biso ya panda bibiso kopo ya teke yo osala mosala na ndako soki akosimba misala na ndako nani tala alingaki eyiba na nini na bato nyama zela azwa mboki akozango te leka tokende akozango te limbisango na natobolo lisu mwana mama na ngai yaka akozango te nalobikende alobi akozwa yango afande okoma mankeka olingisi koko manke na o nyonso ekite na nde mwana oyo natuni olingi yango malalese atiake malalese nani ngai atiako malalese soko osali mosala na ndako te alamono na nzela naloba te yo nani na ngai bakoyela to kolia te soko oliango lobanga mwana mokolo ndako te mbongo yelingo olia eza ya tata na ngai na ya mama na nga yo te paster Top. Tu sais qu'on n'a jamais fêté Pâques ensemble. Mais ça, par rapport à nani mission de service, cette année, je ne voyage pas. On va fêter ensemble. Pour s'occuper quand on a maladie, on est en hôpital. Alors nous allons fêter ensemble, maman. Ne me dis pas ça. On va fêter ensemble. Nous allons fêter ensemble. Wow. Je suis vraiment contente. C'est ça. Et puis, dernièrement, l'hôpital, on a bossé avec Koyebisayo. Na kutanaki na Pamela Kian. Bale ma deux fois pindi. Ayaki ko visiter malade mo na zaidi kuna hôpital. No wapi ngona yoka ikala pe na mo. Azali. Botard maman. Papa. Botard. Beja. Yavana. Baluka no. Baluka. Vira! Baluka. Tiens. Au vent na matete. Mais je ne sais famille moi on devait dire quoi. Famille dingote. Maman. Dis-moi, ça c'est quel genre de coiffure? Hein? Le bon on a payé OK de se faire coiffer et coiffer au quartier en haut. Top, ce n'est pas possible. Alors c'est déjà identité famille, c'est où le gars? Benjamin est d'accord. Oye au moni doré. Je crois au moni doré par coiffure naï. Donc famille est une famille exemplaire. L'éducation, la coiffure, l'accoutrement.
Alors, lokolo yo bakisami na libota na nga, il faut landa lokolo ndako. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Non, ce n'est pas possible. Yo ngai nazolinga na sala yo ndenge bana nga bazali. Osala semblable à mes enfants. Mais pourquoi ok au cas de coiffure en belo? Hein? C'est quoi ça? Te papa, ndenga mabete papa na kola na suki te na kata ka suki bebanda kala. Omwe loko mesana. Ah siko bosana. Oyogenga. Banda lelo. Kitambala na mutu na liduso na mwena munoko na bisiko la telo kwa litoi. Longola ngo immédiatement. Allez moi. Nengo zokota kuna longola peso Bible banda ko sambela. C'est quoi tant zo soigner malade yango. O ba ko zo kitan ya ko sola naye. O zo mona coiffure ngo te. Okima mo ko fina famille. Ulate alliance. Obotina mwana. Ubaina kina libala. Ngai mama. The peace kwa watu wana utunisete. Beja! Boni mweko, osi sabla kwa nyoso. Oh! Odi ke dore, di kambe menina awa. Naka kamba libala milona. Mais c'est ok, to zongi mama za raison. O nexi kombe de libala. Mama za na raison. Kaka mali lokwa na bala, na kape yo bala, na epe kotalo ndenge ya kotala ngai. Titi dia lungana kuna na France à Bali. Moi moko ya mukie zola dia lungana. Mama yo lunga sana place na kati ya France zo benga ngato so na o sepela. Comme na comprendre bien que nzambe libala ezali kabwa nzambe. Nzambe ndefo a orienter nganani na obala. Ata mishamba la kisi na lwana. Kamada Serge bwana. Bango nyoso na bwana ngako bimisa bana ndakwa. Na suka na baka kuna pona mone zana nzila na ngati na obala. Mama chance ya kamba ya moko. Beja! Malebe. Ya, basi klinyo tunaka kesi. Nzambe na ngai. Beja. Kazemo bima sucré na arkesila. Donc yango ngi ozikisa biloko. Ozomela nango na chambre no zina arbre ke la chambre no meli. Ozina arbre ke la chambre no meli. Biloko ande siko ozwanga mabe. Tala biloko yako somboko ke somela sucré. T'es loco yo. Doré. Ozo finge boya sana. Moi musala mon papa loko ta keso ki wa paso ko langa bilamba yo bikaya mas ko ska damba passe. Asela mama misala ni susa mikimki. Bona finga ete erreur abona benga so bilo secretis ko ayete. Atiki biloko na resho balo banete. Te non lo banaye. Ngala benga ko so bilo gazoza. Ti suko wapi? Ya doré. Si, au moins mutu na porte te. Mère. Ah? Afan. Afan. Ipo ya rara ojo afan de mokeni. Azali. Na pusana. Wana mokeni. Yo pusa na wat? Bori malembe. Asa mutu te. Pesa bambonga ya gazoza bo. Afan. Gazoza. Afan. Oh, kazaza. Na misiki ya. Nous bien que nous sommes bien que du check là et nous la petite communauté bah aussi la biso Jésus au forum il toujours en retard là la ressource to ko ta sito dore ande ni nga on est tellement pas pour moi c'est pas bien la papa comment il y a Dorian maman dis ça yo na ko ma pas pour kofi kaza MM Pro maman na kofi na ngai maison na casa M Pro Lobani na oleka kuna kwa makamwana ndito sola ki c'est so pipili aye yebiseka ke na zanga maison MM Pro c'est bon Pomeza ko emeyoka na mukuse ngana o compliqué yote pomeza bo mukanda sekindeki kambe mes 8 ans yoka na zobisai zemi yango comme bien 4 mois yango te kalami te 5 mois shikuru batune so baye bakenga na senti kasi na expliquer ki ngala mema dia mukanda pa noko nde jusqu'à là répondre na so yondo les ngo compliquer ngaye mais to bandi banana butu même likambu to kina tongo même likambu siko ka même likambu problème na ngezali okene na mukanda siko réponse wapi yango so kasi na yo likambu so compliquer ngabo ngoko mais ni nango boya ko mi anjoto loko bala maleno kama su anjoto bo pardon kasi na tout ça la balé
banda na ngai eme on manquait ça là combien on bête à battre la autres ndenge alikamnina wana so répondre na pesa mukanda mutu na pesa mukanda ekuta zele na bakanda na ekuta zele ngande ekuta ko répondre c'est ce qu'on a sani siko mukanda mo yo solo bani na ngai mukanda nini wana mukanda ke réponse ya te kuti mande nini yango lingolo bana ai wala nya basi la te mama qu'est-ce que ça peut explication c'est ngam na sala ngolo basinyala ide ke na zemi siko biso lokwa na kuti moi ça zemba pesa a mbongo te noko siko silika yo mo siko oh zandokyo ale kala to moi si oyo azana na zemi babala moi ça c'est babala papa yo kanga ina nu pe moi ça c'est babala ika yo ka ye yo pono na malonga loba yo kanga ina loba boy ngai banda na tinda mukanda na osana ngai eloko te akobeta ye osana eloko te soka beta na ko mamolo lobana moi ça c'est okopanga nini yokanga mutala mokumba eme joka ndo kanga kaboye banda oyemba iboso na mono tombo ni kwa mama mama ekubima ta chwate yokanga oya lelo pango ndo to osala ka ba désordre boy fiata obala ye soko bali na sima na biso ofandisi biso expliquer biso ou expliquer biso to ozosa trouble na lopango na bala ye nanu te me mukanda wana yango na bandi première pa na ngai problème eza boye nazo déclarer mama mukanda tokoyoka yo te na moni yango clair boyoka ngate boyoka nani mukanda bino motinda ke otonga malo bike azana zemi moi ça zemba na kuti me babala kaete papa silika kingala c'est de la chaîne na boti na kiti comme ça ndesiko kokolo mama ndako na bila yoka siko zela yonga na tuna ozela nga na tuna na logo yo ozela pondo zela yonga na tuna pondo zela yonga na tuna zanza mama mama msajango utubate kala boka buti buchoba boy ona bengona na ndako nga otenga yo angola ko kozala kala sambela yako bakoteli mbesino nya mais akobeta mama kota nona ozala duana kenda kono moi ça zeme babundisa kayete kenda kala to boka mabe ezali ya libota nonga landia alongwa moto bali bata na mboka na ubangani ona panda pango na netambo na yo ibali bata mbanda alonga na mwana bundi yo ngito bunda oyoki posa na ngaite ngala bunda na yo ebo elokoni ya soli yo te yo bongo ngai yo bali mosusu Una bolingo